Moniawa, affaire étoile d'Hollywood, au Koffi Olomide, le seul artiste musicien congolais, au Bakomiye, na étoile Hollywood, au Gezana Ngoma Kiona. Donc étoile les a Koffi Olomide, et ça va Kionate, et ça pena moutou, ça là qui a foutu qui m'a bon na mouké, fan moka sepeli c'est qui Koffi Olomide, à boire que du Koffi Olomide, le loba tout ba comme étoile, au mon abo petit sac étoile, au moutou boy étoile. Pekune zaneni bango moko ba musicien ba pesa mbongo mais ce que Koffi Olomide biloko wala ko sala yango te o asala loko mo ba pesa mbongo po ba décorer ba sala ebo te il faut ba ngonde ba sala nini maison wana il faut ba pesa ne Koffi Olomide mbongo o comprendre eloko bongo Koffi Olomide ko kota yango te ça dit avant ba décorer bongo na yo musicien o pesa mbongo Sankara de Kouta Mongol, ngasko landi Japon na niveau ya Noël. Et ça Noël mutatinda gai. Noël o anoya na ankamo fleuré à côté ya Senga Bilamba. Tatika boye ko landi mingi Noël. Noël na za jaloux makasi tolomo na kibalolo bakeo ambassadeur de la paix. Et ça l'on ambassadeur de la paix. Et ça nous connaît ambassadeur de la haine. C'est le roi de la forêt. Alors quand on passe na Koffi Olomide c'est bazanini. Yo yebité. Koffi Olomide za fait na. Yo yebi yango te. Koffi Olomide pas soutenir ya trop. Alors c'est la Koffi Olomide mutama mabe c'est bazanini. Makamunyo surtout so bona ngo pona nini. Ese mutu asala ka pa na yo. Mutu lokola mongola asala ka pa na ye. Yo nzimbi lokola osala bongo patona nzima yango. Sike mutu otinde sana nani. Yango ngasi ko landi Japon na zwi Noël na maboko. Bilamba o Noël anda okesenga na ba mo fleuri ngamuna ko mo récupérer ngo Noël mutatinda gaye donc Noël ninga sawana donc ninga sana non faut chanter Oropane sindi le cœur à leke na oyemba musika Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Méchant. Mona bene idéologie que monsieur m'a fait que petite partie dit nek là là votre pardon on appelle là-bas salut à toutes et à tous très chers fidèles internet bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le journal de la presse internationale Boba qui c'est vraiment papa SKKD balobi idéologie otika toujours idéologie nzamba makolongulu na loba na rolata sapato na rolata sandal mukoloba na poto tout na château rouge wa kotizelenga la bo délégué mutumona Israël ke samba sandali Jacques Salata mukolo Zakari Mwamba rolata sandali ngai bo comprendre que tije kitimo awa na entrée à Mofleuri to ebongo kotumba to ko beta lisolo étoile ya Koffi Olomide étoile d'Hollywood eza nango makio na ko sakana te eza nango makio na ko sakana te na yango lelo to kotumba na landi japonais merci de votre tour vous avez éparpillé à travers le monde oh vous êtes toujours qu'on continue à faire confiance merci encore une fois de plus à mon boss boss Pablo Kini Pablo Kini dispatchante le seul et l'unique déclarant oh ya karangi angola na mobimba oh batutu basali confiance aux 10 conteneurs 20 conteneurs 50 conteneurs aux pour ça va déclarer yango le seul et l'unique déclarant et ça on a Pablo Kini merci beaucoup dispatchante l'homme le plus sérieux plus que le mot sérieux elle-même merci beaucoup na sénateur Yann Zambé tout va changer fondé pipi de lion merci nous vous coacher ma solo tout nazaro le labino mabe merci na batutu grand frère propre mukulumba wani Eva Tumbaka Lombo mo controverse contrôler en verse on est contrôler toujours avec partenaire bossé na ebike na jeu Torozano bon Anakin merci beaucoup na pasteur Norbert Katenda balobi pasteur Norbert Katenda direct de Bela na kata Belgique wana mosala nkolo l'homme de dina mois dina na mokonzi balobi pasteur Norbert Katenda merci pour le soutien na yo
oyo boza toujours wana ofue mule mpona kosoutenir Zakari Mwamba encore et toujours balobi tumba eza mpona mututu tumba ezalaka mpona yo songolo pakala to nini te toza mpona mutu nyonso tu tokoyamba mututu mpe tokoexplike mututu tumba eza wana mpona koexplike awa eza pena tozotumba toza kotumba pena toza kotumba bokomprendre ke tige eza bongo na entrée ya mo fleuri nga entrée ya mo fleuri ekiri dongo deux fois te naza na kati ya base ya dongo di balobi deux fois te ekiri dongo naza kolela bino mabe awa base ya dongo boyiboso ekiri dongo na entrée ya mo fleuri awa na kati ya base na bango merci na Léon Mboma mokonzi ya Autriche le grand esprit oyebi bougelenga le vrai faut tout de Zakari Mwamba bazala kolamuka merci beaucoup na Fere Bamanisa les mignons garçons motema batu ya Maamundele ma Christine motema batu ya Maamundele merci beaucoup mokonzi ya Lyon contrôler Lyon naza kolelo mabe merci na Jimmy Bamanisa oyo aza ko séjourner bongo na Kinshasa awa vraiment merci na soutien na bino Jimmy Bamanisa merci pour la soutien merci vraiment na batu tout baza toujours fouet au moulin pour na ko soutenir Zakari Mwamba oh non s'abonner te bon s'abonner massivement na Tumba TV officiel déjà l'ambiance japonais tanga za kokota grâce Chunga de Paris maman la Kylian Mbayaza de Yakolamuka merci beaucoup Marlène la Congolaise en direct de 001 Yoyebi Landi japonais Waouh, après il faut bien Landry japonais soda DSP libindimo kwa Koffi Olomide Landry japonais soda DSP libindimo kwa Koffi Olomide merci beaucoup donc afala balalo ko banana no oyebi ke mission de to ya tout ça na kata entrée à Montfleury si na entrée à Montfleury bon la personne ne kiri dongo ba commissionnaire tout pour ça casse on va pour ça casque au ba commissionnaire à ma casse angale mamonga fula donc Landry japonais soda DSP libindimo ko la robo sanate na ko pesa rambo te na ma casse na docteur Paulin a sala yes opération docteur Paulin na pesa mbota trop na chauffeur na jeune patron et donc jeune patron Israël na pesa mbota trop Landry japonais yo soda DSP libindimo ko deux fois te merci beaucoup Landry japonais merci na pesa mbota na Didier Sikou balobi Didier Sikou yo yebi toujours pene ya grand mopa yo yebi deux fois te merci beaucoup na Situmbo naza kolela bino tout babe merci na Edith Akanwa yo yebi directeur merci beaucoup na batutu et pourquoi pas papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes président de l'association qui est de Bretagne Landry japonais to moni awa affaire étoile bleue et étoile d'Hollywood au Koffi Olomide le seul artiste émissé congolais oyo bakomi ye na étoile Hollywood o keza na ngoma kiona oh makiona na ndeni mais ça makiona tiens vient créer la base pour a étouffé moto ya wenge te sabongo te Koffi Olomide ba tupe mutabiye mutasala ki on va na bana na pesi na mbote na Koffi Olomide mikolo ba benge lever agua donc ya za mai so boyo ko melaye so bo melaye ko sukolaye so bo sukolo ko lambelaye so bo lambelo ko kota toilette ko bwaka mai donc ya za mai donc eza na ngobongo te Koffi Olomide ba tuye mutapublier ki yango te et ça fani moko afana na États-Unis à comprendre que étoile moko eza na Congo ezo sengeza nini Koffi Olomide ya momonike asali Koffi Olomide loko moko boyi apesi Koffi Olomide loko est na Afrique mobimba awa na ba journaliste tout ba loba awa na batamayele tout bazali na Congo na nango ayebaki ke étoile moko ezalaka na États-Unis ba décoraka musicien boye mutayeba ke ngazalaki te to bana mona étoile moko ezalaka na États-Unis étoile moko ezalaka na États-Unis boye mutamona ke ngate mais tango batikaka kombo ya Koffi Olomide ya ngomona esali nini ke impact ba tutu ba comprendre ke étoile moko ezalaka donc étoile eza Koffi Olomide eza ba kionate eza pena mutu asalaki afutaki mwa mbongo na muke fani moko asepelisi ki Koffi Olomide abwakeli Koffi Olomide lelo ba tutu ba komoko ke étoile o mona bo petit sac étoile o mutu bo étoile donc pour mona ke étoile ezalaka na kati ya Congo eza Koffi Olomide lelo ba tutu Koffi Olomide étoile asa étoile donc mutu obo yango a mérité pena ndenge pena na Oludu wana ba décorer ça pas kionate eza te que non oyo ba décoraka biso to yebi yango nde ba salaka musala na bien ndenge ba salaka bo mutu asuka auto kozwa wana ezaki DJ Kali to yebi yango bien DJ Kali mutu asuka mutu asuka wa mutu akosala makambo wana pe kuna eza neni bango moko ba musicien ba pesa mbongo mais siko Koffi Olomide biloko wana ko sala yango te o asala eloko mo ba pesa mbongo po ba décorer ba sala ebo te il faut bango nde basala nini maison wana il faut ba pesa ne Koffi Olomide mbongo okopwana eloko bongo Koffi Olomide akokota yango te ça dit avant ba décorer bongo na yo musicien o pesa mbongo est-ce ça ezalaka te c'est les arrandés bango nde ba pesa là et soki ezalaki ndenge nini bango nde bazopesa nde Koffi Olomide mbongo après basali wana ezala bien
mais c'est normal. Et c'est normal biso to yeba kiango. Biso pe ngande tika na CP nango. Na CP nango poani. Et ça batu moko te na yeba ngo mutu moko te na Afrique. Musicien moko te Afrique na yeba ke étoile moko esalaka awa na Congo, ba salaka ngo bona États-Unis bo ezakate. Maintenant ba tika komba ko felo mide mo mama kambe bimi. Actualité maman na Congo ngwana ke étoile. O mona bokoto la vesa kariba babaswe étoile. O mona ve nani boy étoile. O mona DJ Siku étoile. Dans danser. C'est-à-dire nakutu mélodie artiste comédien na kufa. Dala kuna muta kufi. Na muta batakufi ne fava ne bien. Na muta batakufi étoile. Oh gentil na mo fleuri étoile. On peut voir maman dans mutu étoile. Mutu étoile. Donc ba ke étoile ça na Congo ça Kofi Olomide. Sali balobi ke nota Sankara Boudé habita. Yaza lokuta, ezaka kenopo a étouffé kaka nini awenge mais wenge tellement sa puissance ya likolo makasi. Yango mona créer kaka moi base mobe pour batanga comme ya zaka bien mongol. Oh mongol, asa mongol. Nani mongol? Azaka mongol azaka na pota mona kati awa. Sankara de kuta mongol. Ngasko landi japona na niveau ya Noël. Eza Noël mutatinda kai. Oh. Noël. Noël o anoya na ankamo fleuré à côté ke senga bilamba. Oui bien ngote. Ngala tatika boye ko landi. Na mingi le Noël. Noël na za jaloux makasi tolomo na kibalolo ba ke o ambassadeur de la paix. Et ça l'on ambassadeur de la paix. Et ça nous connaît ambassadeur de la haine. Pour ani. Tant qu'on fait me ba PC passeport rouge. Au mona gini. Mongol abimi na tefa la kisipa. Passeport rouge. Nzaka neza na ngwango te sani bateka ka bateka na bazida wana. Bateka wana. Ba pochette wana. Aswa tsango poni ba mona ke mutu batina ke sana ni Noël. Tant qu'on fait le comme ambassadeur. Noël m'a sali mutima passe atindi batu. Et ça Noël parce que c'est le roi de la forêt. Alors comme mutima passe na Kofi Olomide si basa nini. Yo yebite. Kofi Olomide za fait na. Yo yebi yango te. Kofi Olomide pas soutenir ya trop. Alors ça la Kofi Olomide mutima be si basa nini. Makamunyo surtout so bona ngo pona nini. Et c'est mutu asala rapa na yo. Mutu lokola mongola asala rapa na ye. Yo nzimbi lokola osala bongo patona nzima yango. Seke mutu otinde sanani. Yango ngasi ko landi Japon na zwi Noël na maboko. Bilamba o Noël na okesenga na ba mo fleuri. Ngamuna ko mo récupérer ngo. Mais tant le roi de la forêt wana no Kofi Olomide comme la mo fleurité. À l'époque wana nanu oya na mo fleurité. Na Kofi Olomide comme ate. Te wana mo fleuri déjà kala. Oh, taba misa premier disque na bango ya disque ya boso so la be. Noël tanga misa disque na ye. Déjà de mo fleuri déjà kala. Wana mo fleuri kala. Na bandel wana ezaki makamuso bazaki ensemble. Mais tant ba komaki maison mais ba komaki bango to na ezaki na awana déjà na mo fleuri. Déjà soyaka déjà ba yula bo sa osenga bilamba au moins te bilamba Kofi pe refesaka bilamba Kofi pe refesala nini na maboko et na maboko moi maboko etika la arabo bilamba Kofi Olomide refesaka to ça émission direct ça bongo mais pas c'est ça bongo ko pas les que tu vas kota ba we ba te ba ole kaleka elengi na ngo ya ngo donc ça bongo Noël mutasinda kai donc Noël ninga sa wana donc ninga sa na faut chanter ah te ba na maison ba osilika les émissaires de Weranson et kumba pas Patrick Fusu faut chanter yem ta yema na wenge 4 fois na ebisio ba yemba wana ezalaki masima makiona oyo chambonga mukeba batie oyembi okopane sindi le cœur aleke na oyemba musika sindi le cœur aleke na mbongo musika sindi le cœur aleke na bien musika o to solanga mna so soda d'esprit binima ka Kofi voilà la sonane oh nani te landri japonais yokana yokana OK bongo te parce que moni eza tumba oui ozoke na ngona ndenge ya tumba mais dis-moi faut quand même respect entre autres le roi de la forêt, c'est le seul et l'artiste musicien le plus populaire. Il arrive au quartier du Congo Mutorbo yanga zati. Wane lobio, musicien le plus populaire na kacha Congo na kacha mukili mama na Afrique mo meza Kofi Olomide. Et ça Kofi Olomide. Musicien le plus populaire. Et ça Kofi Olomide pona nini? Kofi Olomide abeta ba Bercy, abeta ba salle bela minene, Kofi Olomide mutasa étoile. Et c'est au moni Noël la faire en États-Unis. Pour na refate que un jour ba salle les kamona fani mo salle loko wana. Pour moi Kofi Olomide ça étoile. Non, Kofi ça danser avec tous les musiciens d'Afrique. Nga una acha kutu bongo te Afrique mobimba. Kofi Olomide leki bango. On muto sur la landi japonais d'esprit binimoko. Salut Kofi aleki ba musicien tout selon yo. Kofi selon ngai ni na zabona selon ba fani ba Holanda biso Kofi Olomide leki tous les musiciens d'Afrique. Mais kalaming pété ba o décorer pe ba Clawenge on a tout entre autres Jibin Piana et Weranson ba Blaise Boula ba le makaba on tout pe ba on soit pe passeport diplomatique ba commander mon Kofi et ça non peu normal mais eloko liboso la rani mutu ala saranzela za la toujours nini liboso oya liboso ne mutele kana valeur oya sanga na mbika ke ba bo passeport mbika oh ba passeport ke ba passeport mbika là
Repère rapport bimisango bokasi za rouge mais za rouge te nzone za blé. Oh. C'est bongo. Oh bimisa boka ya blé. Yo idée na yo yeko kasi passeport na bimisa o za rouge. Mais nzone za rouge te za blé. Ke ba passeport sangana era faux. Soit passeport na makasi na omoko. Na force monde ko fait le média soit passeport rouge ambassadeur. Daze ka. Ye pas les la trop ramba zo lela tanga moni dajuna gims ba pesi bango ya zo lela ngana sali trop. Kofi atikali yo kana ebiso kofi le média atikali kolela ta mokolo moko te. Mais pourquoi que na kozonga pas huissier ba pesa pas huissier. Chef de l'état te mta pesa mais huissier mta pesa. Mais dajuna gims ba pesa ba remeta bango pas chef de l'état. Omona ba photo te. Après kozwa akatra ba yamba pona kadra couleur. Koloba bongo te. Oui. Maître Gims a muke pa Kofi. Kofi ngam na so bisa yo Kofi le média avec Maître Gims. Sur le plan international. Même international. Même international, Kofi le média c'est mission international. Papa Kofi le média beta Stade de France bat ton de roi. Abeta yoka Kofi le média abeta déjà Stade de France. Akobeta rapé yango. Ajio Kofi le média sana ngo. Gims akosa makambo wana te. Lelo yo comparer Kofi le média na Gims. Est-ce que je Gims a comme la 60 va comparer na mission mususu. Oyebi na onte. Kofi le média lekie musika. Aleke musika na plat na makamuna surtout musicien international, musicien local, musicien ni Kofi le média lekie. Pe aleke neni asa papa na ye. Papa na ye nani. Mais non, batu mususu na bakwe mususu ya nini ba yebi Kofi te mais Gims sera tie concert. Non, ouais bisio. Wapi parti par lo kapena Gims. Non, non, ouais bisio. Kofi le média ba yebi partout. Kofi le média ba yebi partout. Partout na yebi so partout. Ba yebi mais Gims abeta ba concert mindele plein. Wane za ba concert ke. Siko ba nini? Wane za ba concert ke. Concert ezalaka ba ko ma mettre Gims à concert à Palais des Sports $100 wana concert. Mais wane za ba FacePam. Ba FacePam mindele ba yebele. Festival FacePam. Te biso bengo FacePam. Biso ba ngola to bengo bongo. Donc ezalaka ba biloko ba ganisa ba mise bele ba ye za ba show. Et alors, show mo bat bayaka. Ça concert pena ya wa to mona ndewa. Concert na Stade de France. Combien dernièrement. Doit la combien. Doit la dotika makawala Gims. Na lobi na yoke. To beta na YouTube to na Google. Na ebisi yoke Gims asa mwana ya Kofi Olomide. Gims yemo so ebise ke oleki Kofi Olomide leka batika wala papa nanga. Vous comprenez? Et ça joue musika na Kofi Olomide mo konti. Obi ke oleki Mike Tyson. Habite landi japonais tika wala mutu nanga. Vous comprenez? Et puis roi Gims ya biso ketika Kofi Olomide za danser. Yem tasali makamutu bazala wana bazala bien. Ba ba kosoma bakama minene, bateka ba disque bien ba saba minene za Kofi Olomide. Donc on compare raté. Kofi Olomide avec tous les musiciens en Afrique. Na batata, na bana mike, na bango tout Kofi Olomide avec bango. Alors les gabons c'est base de nini? Pona rambo kaka tonde. Oh, aleki bango na Kofi na koyemba, aleki bango na mbongo, aleki bango na charisme, aleki bango na nyonso to tali makambo etangi musique aleki bango. Mais merci beaucoup pour l'andi japonais. Comprenez que tu as l'andi japonais. Na pesi mbote bongo na le mutaga. Présent le mutaga en direct de 001. Shinyong Lutondo. Vianney Mbumba. Élégantisme. Yoye bika nous avons coaché ma solo kuna tout. Merci beaucoup encore une fois de plus. Na Kelly Ngolela. Motema Patrick Amisi. En direct na Montréal. On a bika Montréal Mobimba. Bazar Hotel Mabanini. Merci beaucoup pour la suite. C'est la lâché diamant. Oui ça va diamant. Et ça va diamant. Moi na simandi bati. Oh Kofi mtape sur. Oh. Oye za elamba basela Kofi na maison or batutu bateka ba diamant basangana ba Dauda Muchoko ba Didi Kinwani ba fela so batsa chombala basangana yango basela ni Kofi loko mo bwana ndio moni siko lelo ozongi pas le roi de ozongi pas Kofi Olomide landi japonais posa na posa pene posa pesika wana esika moko te ke ofanisa makolo pena de Pierre Citer yo tanto awa tanto yo mona ngat na mona pas tata Dominguez. Yo ngana kene pa imoko te ngana zala toujours car pas Kofi Olomide na kotika pas Kofi Olomide na kokufa pas Kofi Olomide ngana za soda d'esprit libini moko Kofi Olomide ngana chanja ba okese moko te ngana kumisa pe mutu mote ngana mwana Kofi Olomide ngana soda ya Kofi Olomide mais soda Kofi Olomide depuis obinaka na l'époque wana bozakala ba fali ensemble banda wana ti lelo to mona yango so makambo ezoya yango so mona makambo ezoya ba mona dansa sikana na ngo lukuno kabwa. Nansi nini? Lukuno kabwa. Depuis Longitima. Na esiko na Lukuno kabwa. Ça fait ba 15 ans d'années. Na kaiki na esiko na Lukuno kabwa. Daze kano. Yango ba Noël ba na pema. Bon ça na pema comment bango ba obeta la bango les 30 jours ba obeta mu bangé na concert na Stade de Martyrs. Oh ngé 4x4. Événement o bato ba zela yango wana. Ngé 4x4. Événement munene o bato tout bazo zela au monde atezo zela ezaka ke bazo zela disque na les jeunes. Disque Kofi Olomide.
lobande bino nde bozo c'est la concert ya gospel moko ebeta wana eza gospel omoni yango te bino bombo boya concert wana eza gospel omoni yango te affiche biso tozo c'est l'année concert à danser oh biso tozo c'est l'année nini ça ni disque à danser ça les jeunes ya disque à Koffi Olomide oh Koffi Olomide a mis danser azongi susu tchacho azongi susu makamba bien yango nde bato bazosela concert lelo batu tout ba uta de partout de bazo uta de basé partout à travers le monde bazo ya pona komona wenga après 25 ans la il y a minute dislocation 25 ans na bango ya séparation lelo bazongi ensemble bazo mettre concert le 30 juin concert de la paix oh eza concert unification tout ça pour ça de paix ezala bomoko batu bazolo ba concert de la paix ko lo babongo te batu bazalo mitema mabe balingi na bana na bango misu ba yate yozo ba conseil de la paix ça conseil de la paix te wana makamu na bango ngana osola mama Koffi Olomide bato bazo c'est l'événement muni ba na Londres bazo c'est là ba tuturo ba isebola on comprend ba tibo apula balondo omoni obo pomo na biso ba Mike Mosisimbi on comprend bazo c'est là et ça bazo c'est la nini ke bazo c'est la disque ya Koffi Olomide les jeunes ebima ba yo kasindi de cœur ba yo ka ba tutu événement c'est événement te wana za gospel omoni affiche na bango te pour faire ça kaki baba baso azaki oh to baba ngo ya gospel gospel événement munene opéra la affiche no mona gospel événement munene ngana biso baso c'est la Koffi Olomide ba yoka ekala ba yoka sur les jeunes ndenga yembi ba yoka makama danser ono makama sikate légende les jeunes n'ont retrouvé bani na kata légende makamba sika eloka bien no sa ba mama baso ça suba mitema kokita ba yoka rumba danser tchacho ba yoka ba phobit ba yoka ba zouk ba yoka makama mibeleza na kata quartier la terre wana ya on bato baso la ba yoka ba yoka la légende yango nene événement munene mais wenge 4x4 sangani bato baso la ngote na yebi yango te c'est événement te landi japonais oh mokili ezolobisa mokili par-ci par-là na ye moko Koffi Olomide azo senga kutu asala comme invité eloko lobisi bato mokili eza nini ke étoile ya Koffi Olomide fani moko asalaki na États-Unis yango lelo lobisi mokili mutu to akomi kaka étoile o tiaka Congo étoile o mutu boye étoile donc yango nde eza événement munene o bato bazosela na nga na yebi na nga te loba bino nde bozosela événement te bato o bazotala bato wana nga na yebi na nga ngo te bato abien bazosela kaka les gens ebima disque Koffi Olomide ya danse bayoka ye siko lelo komona siko fali pour après ba grand frère na ye fali pour pape à quoi affronter stade de martyrs wana le 29 octobre événement de angwana oh oya fali nde événement de angwana eza ya fali obisiko eza événement po ani pona nini événement ezalaka ke ndeti fali aza première génération ebimisika azobeta na stade de martyrs to ba wenge 4x4 non eza événement te posi to lemba bango événement bien de angwana ndeke fali azobeta na martyrs mama na événement yangwana nde eloka sika nde yangwana o fali azobeta nde événement nde yangwana wenge 4x4 non événement te kimpia tu mais Koffi Olomide osenga invitation za la wana nanga osenga ngala ndi japonais de special na libindi moko Koffi Olomide na oboya Koffi Olomide ke kuna poani bango bana 12 biso to na 13 oh bango bana 12 biso to na 13 latino ya 13 13 mais na to ka ipana yo obo bi 13 apote banda wapi 13 apote yo kango te biso to na 13 presque 12 donc biso soko meki 13 quartier la terre Koffi Olomide za na 13 tala Koffi mi ko na chaîne na la 13 mo quoi 13 danser na 13e apôtre donc 13 il est 13e apôtre donc biso za presque 12 surtout ba Koffi Olomide yo pa no akupekisa Koffi na kutu Koffi Olomide na ebisa ya na été mais za fona nini aza fanatique ya yo kana ebisa yo Koffi Olomide aza fanatique ya Koffi Olomide bato akoroya na ye concert wana sikoyo eloko esala mabezani succès oyo Koffi Olomide akoyela yango esapa bato bakomaka mama Koffi yemela biso tchatcho njembo boye yemela biso njembo boye yemela biso ipa basi mais Amadou Jabir a produit bango pona album Pentagone a produit teke no ba benga Koffi yango pe makambo ko tshelo Koffi Olomide tika Koffi Olomide fana na ye ko tshelo Koffi Olomide te Koffi Olomide ya na ye te to appelle besoin de bafani to quartier la tête quartier la tête to beta kuma solo wana te to beta ni masolo quartier la tête ya Koffi Olomide ndene les chants de Kebima ndene Koffi Olomide nga komi bo tsamwa na bino po fali pupa ndenga ko beta le 29 mais ça obligé faut bacha Koffi Olomide bacha poids ngala otya soleil poids na otya burompe la poids na otya Gibson poids na otya Montana poids poids ni baza claque quartier la tête baza bana ya Koffi Olomide ngala lokwa Koffi Olomide faut na tia bango poids et ça bon pourquoi pas payer na bandenge batutu bazo sangana Koffi Olomide baza ka pena na rando yake yena Félix waze kwa loba même yena Koffi bakoyoka na mukolo nzambe na satana bakoyoka na mesko lelo to ebite so nzambe na satana bayoka na upa mais lelo Félix waze kwa na Koffi Olomide bakombo moko nyonso tu balandi wenge ndenge basangani te za bongo te Koffi Olomide za na rando na waze kwa te Koffi Olomide atikali kofinga waze kwa te
Kofi Olomide atika olobela Wazeko mabe te. Wazeko ane ye moko ne mutasilikaki. Ye moko ne mutazaki na kanda Kofi. Ye moko Wazeko asika. Ye moko fina biso Wazeko na pesi fina nga kuwa bongo ba mbote sika sali. Ve Wazeko ye mona za na kanda nde ya Kofi Olomide. Ye mo alobaki ko Kofi Olomide so ba musicien na ye yango za na kanda na ye. Yango pe ngo Wazeko alobaki ke yo ba osola la Kofi Olomide tiju nzamba ko sangana na Satan. Mais ba sangana bango te Wazeko ye mo kiti mutema asoyi na Kofi Olomide. Donc Kofi Olomide za na problème na Wazeko te. Kofi Olomide za na problème mo na musicien mo Congo te. Yes, a na problème na Misia Congo. Te Kofi Olomide ko na problème Misia Congo. Yes, a na problème mutute. Yes, a na problème na Congo mudia Misia Congo te po anini. Yaza mu konti na bango nyonso tu. Yaza président na bango, aza ambassadeur na bango. Po na osamutia be na bango. Face à balam na ba Misia tout ya Congo. Ala problème na bango. Mais ça a toujours en kini ko finga koto mais le ba ko lega na TV vraiment na ebité na sala nini ko vraiment yes a la batelo te. Est-ce que Kofi Olomide fingi mu? A Krechaka trop. Kofi Olomide Krechaka mutu te Kofi Olomide sa na problème mutu le bala nga Kofi Olomide problème mutu ni nga zarana ya miseni po Noël Kofi Olomide muta sali makambo te sala bien okese za bien yo pengo ba Kofi Olomide muta façonner we ranson ah ngolo ba pe Kofi Olomide façonner we ranson Kofi Olomide za parmi bato pe basala Noël sala bien pour la nini asunga na conseil afin de se makambaza la kimia apesa musique ya bien ayebise be robeta musique ke liboso ye mtu ba latsa ke liboso na ba clip na ye liboso ye mtu asala pe makambe bele pa na ye ça bongo voilà yo penso confirmer on a confirmé media contribuer bele na vie ya Noël ba dide si ko à l'époque ba yeb makambo ne to loba o ya solo wana on a mloso confirmer basi podcast ba yebi ba tutu ba yebi so yango te ba yula boss ba yebi yango ba vesa kari ba boss ba yebi yango to ba yela ba moto ba bilamba bilamba Kofi refesaka ezaka minene au moins bilamba Kofi ba dimina yango te so ke na tailleur yo na biso so Kofi pesa biloko na ye so ko dimina na tailleur tailleur yebi so te ko dimina yango te sa bilamba mo cher la tango ka bongo sela ngo clip po sa nini oteka yango moni ke bilamba Kofi refesaka na clip wana na clip tu ya wera omona yango te bilamba ko bilamba tu wera la te za yango omona yango te boya nani boya na ya Kofi Olomide ya Kofi Olomide o asolo babongo soda DSP libindi moko to ba bilamba tu wera sela ba banda disque bana nyonso tu wana premier disque intervention ba concert tu ba beta esa biloko tu ya Kofi Olomide ba yula boss ba yebi ilandi japonais confirmé o ngamna lo balandi japonais DSP soda libindi moko mutalo balisa solo azoluka zongisa guerre Kofi na wera keba nazoluka yango Sankarazali lobaka bien wana mongol le prince bali nga siko naza niveau na bango te nga naza porte parole te nga naza soda DSP libindi moko ya Kofi Olomide nga nasalaka makambo nyonso tu nga nabinaka na mataka podium nakokoma sentinelle ya Kofi nakokoma cuisinier ya Kofi nakokoma nani boyo nakokoma nga na ndemo na bango te bango basela ba porte parole basala makambo na bango nga na porte parole te yoza porte parole nga naza soda DSP libindi moko so babwakeli Kofi Olomide bombe ekoma na pa na nga na bombarder na ekomna pa na yo bombarder so na bombarder kanga na bombe na minute fena ke ko bunda bituma na est etake DSP mais yango siko na yo bunda na no na pesa wana babombi na bombarder après na zonga après na kenanga après qu'est-ce que c'est na ke kanga bando merci beaucoup donc pratiquement la suka traiter la biso na landry japonais vous comprenez que il y a DSP soda ya nini libindi moko soda ya DSP libindi moko Kofi Olomide ngana soda DSP libindi moko ya Kofi Olomide donc ngana soda ya Kofi Olomide ngana za porte parole te ngana za nani ke omote mokonjana pale ana pale na mokonjana pale mais ngani na za bosko ava bombe ko le kana mo fleuri funga mo landi japonais yambia na yambia obana takanjango pe ko ba merke ba yango yambia tija esuki na antena na antena mo fleuri poko tadia na pala kati après c'est normal auto speaker bat bazala calme les gens des oya makama bien soya mais le loko fait le mdesko ba jeune confrère na ngo ba uti kotika na poto parce que suite na ngo ya ndene suki ndene tese ngo kitoko ezaleka kopa Kofi mo amema kopi ya Kofi Olomide te Kofi Olomide amemaki ba okese mobimba OK il faut le bara bien ezate batu bakimi eza batu ya Kofi Olomide te eza ba journaliste ya Congo ne mutu bakimi pour ba musicien ya Kofi bazongaki on comprend o bakimba ba journaliste ya Congo da ba yoki sibino de Sony c'est-à-dire ba bien na tactique ya Kofi eza bona tika ba petango na atika via ko salelo ka bongo te taka bakalini aloba kitoko bongo fala ya koloba na kini ya koloba na kini sala bien sko tika na poto yemo ka yebi o futele tam sudi frante eza chance na ye eza chance na sima Kofi Olomide azu chance wana
tasu famille balinga bakoka makambo to komemi bapoto mais na sima Koffi Olomide azu chance wana masana misu pesa chance na bango donc ba chance batu eza chance na bango mais o basala musala bazonga on reprend ezaka bongo bango basali mais ezabe tout na bino pe bozala yo pe tout no pe sali okene kaka mais so ki sinjo azo fâché mabe mais il fallait y akende poto wana il fallait y azala pas bundi trop abundi pona latino ko sakana te Koffi akabela kaka onti lelo ababo kaka ngo pango Koffi akabela nga abandi ko bimisa na ba secret ke Koffi akabela kaka makabela na carte Koffi Olomide auto kabela yo moto ba uti yo kana biso kisinjo raza petit ya Koffi Olomide mais bilo musu foto lo bango po ba comprendre ngo o monito ba uti poto na héritier ba yi Koffi Olomide akabeli karoni chevole mais ti le latam la on louer ba ateka yango abeza lo kuta kabela ngelo ça va toke na palais no ça va yo tuna ye kisinjo ateka karo wana ateka ngo pona esa mo continue ateki karo yo pona soma lupangu nanga na me mabala nanga misumi kili on reprend Koffi Olomide kangela le somi lupangu ta amemba akasiki mutema mabe na ye moko kisinjo boko ta polémique wana tona za mwana Koffi Olomide on reprend makamusu esa mamba okota kate wala za mwana Koffi Olomide ye moko oyeba ndinga solo ba yebo oyeba mais ayeba ke Koffi Olomide kabela ka kar esa ni yebo mutateka yango totika mama obeta te ngabeta ni masomi tuna ni makamu nawela lobi ndeni ponga na lekiye nawela sa ndeni ngana lekiye ngana bunya ne Koffi Olomide ngaba amna tele ko barati le roi de la forêt Koffi Olomide le roi de la forêt ah Koffi Olomide le roi de la forêt musika banda ti oleki lola oleki lifelo oleki nyoso to zongi pa Koffi Olomide oleki akoka te yo zo zongi sa Koffi na wera ah zongi sa guerre Koffi na wera non zongi sango ndeni misiki etambola nga na zongi sango ndeni nga na muta guerre la te nga na basoke Noël biso to leki e bilambo wana olata ya onga pe na olata merci beaucoup merci to bi pratiquement neti ni neto na ratio omoni neto omona kyango esa ba or na kwa yango ramba pesio ah yango pesio oh taka Koffi so kabelo loko fo sepela akabelo mo Louis Vuitton ah lineta ko fela ta yo la chango eloko lineta sakai baba basu yo la chango fo sepela fo sepela baba grand poète vraiment baba grand poète merci beaucoup merci l'André japonais boss de boss c'est Pablo Kini dispatchant les grands déclarants Kanyangola Angola ouais boss Pablo King boss Pablo King Kini boss Pablo King ngalandi japonais soda de spina okaka masolo pa ndeko nanga na yo kako banda kala bala saki na Angola panga na sale kuna na yebi na yebi force na ye donc ye wana sawana asola kaka biso to bundela pona kombo na ye ba tutu balinga ngalandi japonais soda de spina libini moko yo azalia. Merci beaucoup. Merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Balobi de Fouaté, président, il y a tous les hommes d'affaires au Bafon d'Arabon, on a Soudafouana. Vraiment, merci beaucoup Mohamed Moleka. Motema Charity Moleka, Mosa Pembe. Merci Nadidi Yamba, Balobi patron. Il y a Easy Solution, Babi agence Moko, Oyeko Sunga. C'est-à-dire, Tobo il a besoin de hôtel Manabakouin. Tobo il a le soin à la sécurité. Ici solution zana pour avoir rotika l'art tina parler batindeli l'art ba rotika le tina parler au déplacer noté merci beaucoup Didi Yamba merci na boss de boss Yannick Nia l'homme qui détient les drapeaux babi boss de boss Yannick Nia nazaro la trésor Muzala Mabe le demi de trésor Muzala Bino moni netwana ba musu ba la sali netcho mais est-ce que le netcho était comme na keti nango ngo oh était comme na complet na basket nango donc ndenge était comme rabongo était kamarabongo o landri soda d'esprit libindi moko bato bayi baraki quartier la tête za makasi Koffi Olomide auto beta concert na Libreville omoni makama uto sala kuna abuki ngo mabe mais ba Noël auti so pays Afrique omoni ba image na sali plein l'Afrique du Sud yo moniango asali fwe ba Tony Biayi basala ki wana motema Joseli ba Tony Biayi basala ki ba combattant ni bobala ba Sylvain Chamboui basala ki wana omoni plein wana te plein la rata souda fo so asali plein ko le Koffi Olomide na Afrique mobimba sate et puis concert ya wana so na auto beta wana plein wana omoni ngote nini plein wana so na scène Afrique du Sud o sekae abandela concert o sekae mutabeti concert à danger bato amoni o be bato bengi babike danger Koffi Olomide abuki Libreville et ça Koffi Olomide mais ouais on pas buki South Africa wapi image ça image de kenga monika bakiti ba vide ba nini ba place mobo ikuti ba nini oh merci beaucoup la japonais pesa moto la baya yo toka bo mingi aloba to ezate na pesika bambote batutu balingaka landi japonais soda d'esprit vena nga na pesi na pesika mbote pa fena nga buno lobika mbonga propre na pesi su mbote makasi
na ye moko fe na héritier Fouki na la crèche big manager héritier Fouki fe na héritier Fouki na la crèche na pesi su mbota makasi susu na ye moko lisu fe na nga on a salarié à tous les temps on reprend ye pe na fait na biso il a biso na makambe belé makambo ba conseil ma belé on reprend azara moko nani wana oui ba kaita azara moko nani wana oui ba kaiti ngala ebieta fe na biso Willy Musheni code ya mboka reprendre fe na biso code ya mboka na pesi mbota trop na pesi ka mbota pa dota dekana na bosa na te na dinso ki na Belgique na Chanel ubaki na pesi batutu balingaka landi japonais mbota to Kelimbenza boss Canada na Nkonza City na pesi mbota trop na pesi staff tout ya quartier la terre mobimba ba dide siku asa ya biso ye koloba kutute ye koloba te so moni abada na pesi ba livre ba Shadi na Mofleury batutu ya kofelo mité na pesi surtout bana Londres pe na so pesa ba mbota trop surtout bana Londres ba Mike Mosisi ba Chibo Apula ba leki ya kofelo mité propre tout roba Europa ba mama arrive à Londres na pesi ba mbota trop écrit tout ça na bango ba commissionnaire et tout na pe ba mbota trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup na maman Rouge. Merci beaucoup Bana Rouge, ça fait Bambote toi Armée Rouge. Merci beaucoup Bana Armée Rouge, merci beaucoup. Kiri dongo deux fois to ça na kata base na bino Kiri dongo merci na maman Rifa na Londres. Mon frère, excusez-moi pour gars. Na mon frère toi na agence moko, agence TK Face. Agence TK Face. Yango wana vraie agence à danser. Merci beaucoup. Na so ye wana o so bandako o so biloko ebele. Merci beaucoup Miguel Ndenga, leader italien pièce contre pièce. Olati to faire frier kulutu na ngayo yebi. Miguel Ndenga, merci beaucoup na Eva Tumbaka Lombo. Mokonza avec soin, merci na Lombo Mokonza Autriche, les grands esprits. Merci beaucoup na Grâce Djonga de Paris, tous les frères, tous les accueillis Mambo Zabon éparpillés à travers le monde. Merci à papa Charles Blaise Mafouté le Vendou de Rennes, président de l'association qui de Bretagne, Motema Batu maman Marinette Isabelle, Pire Fachi Batomu Kontom Molo Pire Petit Adenges. Merci na Batutu. Merci na papa Clément Kassambe. Nini sus. Oyo kiteke ça ya botoli karnaï. Na petit ça il fait son ça mbota trop patron. Abotoli Mosaka karnaï be. Son ça na peso mbota trop soit karna yo pesa bandeko na yo karna ba yo. Na petit ça mbota trop na pesi ansulu zolo mbota trop. Fiso ça abotoli karnaï. Mais Blancha Museka lo baizara. Te ngana bikanga ke ça abotoli karnaï na ebe nfe na yo wana. Asukar na yango. Abotoli yango. Apesa mo musala na mo na ndaku na ye. Oto Blancha Musaka tie makolo. Azongi makolo. Ngala bika ça ya botoli karnaï. Abotoli karnaï. Merci beaucoup ça abotoli karnaï. Merci na batitu merci. Derrière la caméra mtu asungi biso vraiment merci beaucoup na Maël Sadiki. Merci l'équipe mobimba ya Tumba TV officiel. Tango za hôtel Tumba TV. Ko sa zardete s'abonner massivement. Non s'abonner te. Pour s'abonner pour ça pour na Tumba TV. Toza wana pona ko fanta masolo vraiment merci na batutu. Basi dongo des fois Chico la kata mon fleury entre mon frère de cette émission na mon fleury. Armée Rouge ça toujours ekoyate. Basa wana toujours ba soldat d'esprit. Merci beaucoup Italia. Merci beaucoup président Chico. Ekiri dongo on a entré mon fleury. Merci pour nous boyambi biso kitoko. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, allez Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na